Mbonga si le bimake o apesaka bato. Isango liboso ke apesaka bango kaka $100 nde batunaka. Tango bozosala fier, apesaka bango $100, bosila pi ya combien? Sopo ningi théâtre ke liboso oza mobali, za mobali, oza mwasi, zala mwasi. Salut ma fidèle nyonso ya Haute Bascule, bo s'abonner massivement à la chaîne Abino Haute Bascule, mon peuple Nabino ya Sika, avec votre ce pays Darling Love, Darling Nabino Lingibino Yeyo. Toujours émission, vous avez le droit de savoir. Vous avez un droit à koye bata ou Darling aya kaseki makambo solo là ezali avant to banda na c'est un grand merci, un grand coucou à Papa Tigre depuis États-Unis, Papa Nabigaël et longo na libota na mobimba bambote na bino mbote belé encore na coutume de l'écriture, pièce rare de l'écriture, Madame Belvi Candy, la patrona, hein, maman maman Skinny World. Bon s'abonner vraiment massivement na chaîne Nabino et kozala bien. Bon, émission vous avez droit de savoir. Tangu Darling ayaka makambo ezalaka nde na yebisa bino lelo to analyser non makambo ezoleka sur la toile. Oyo bato ebele bazokoka ko comprendre te manque ya intelligence, manque ya sagesse. Ezalaka très important na vie ya mutu soko manque yango ekoki kobanda kosalisa ba erreur eza grave. Maleko. Lelo vous avez droit de savoir sur le moni carnet bimi c'est de ma beza. Lelo eza likambo ya buku to solo la point par point. Affaire il y a Vincent Chiluizi, notre frère Nengazo Yamba. Ba artiste comédien pour le moment ayamina ba artiste comédien. Et banda qui na tonton Dako. Toye to monaki présence ya tonton Gesho. Yepe bayamba ki émission ya suka. Mais na ngamba babaku que zo pesa moi makelele mukie. Yango attend que CPI votre Darling lelo aye to analyser likambo na ina on a dossier na CPI to solo là. Parce que ba o comprendre te. Bango ba welela kakoloba. Ba bla 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 ebele. Bazolo ba makambo bazo maîtriser te bango bazo tala kaka soki mutu aleki na ngambu ya Vincent Chiluizi elingi kolakisa mutu wana komi même moral na sila mais tango ba dire ya mutu bazolo azolo ba wana bango bakokaka te ke ko analyser makambo mutu azolo ba yoka ngo na litoi ya bato ya mayele bakanisa ngo bien na makanisi ya bato ya mayele bande ko balandi tokozonga mwa mukie parce que makambo bandele wana tozongi na émission ya tonton Dako moi résumé mukie parce que déjà sina salela ki on a ko yo bandela te avant tokota na émission ya tonton Gesho oyo bato ebele bazo comprendre te nini ezoleka na émission ya tonton Dacosta tolanda ki ba dire na ya lobi po ba bongisana ndeko na ye madame Sila ezoki bango même pas une minute Sila comprenaki ke ayokaki asali makambo malamoko ndenge asalaki wana ye na relation na ina leki na ye Dacosta ekatanaki façon ekatanile mais tango baye kokutana na tournage oyo Dacosta yaki aye na boule ke film eza ya Vincent Chiluizi or que ezaki film oyo ezokota na deuxième chaîne ya madame Sila. Et ça qui le colla ba réconciliation moko boye na le même jour wana na tournage oh le bas qui Dacosta besoin bango même pas une minute s'il a eu qu'on comprendre après ce qui est réponse à lui na moni pe makambo te non bato ba yebi senga ngo mamba ko singa donc agissement ya madame Sile zaiki sur makambo oyo ba communicateur na ye qu'on se le dise ba communicateur na ye oyo ye abenga ka ba fan na ye ba memelaka ye ou bien ba diffusaka ba information oyo eza vrai te bango bazotala kaka soki mutu asali likamba ye nango ndozomona ba erreur rebele ba kotisi madame Sila ezaki bongo tonton Dako asalaki et puis na ba dire na suka lobi soki nga na se réconcilier na grande sœur na nga Sila ezate ke na se réconcilier na ba communicateur na ye oyo ba finanga
salure image nanga bakenda plus loin bakota na vie privée nanga oza mariage ya tonton Dako biso so tomoni combien tonton Dako mariage na ye esimba kité et kokai même pas kovanda une année ensemble na mwasi na ye alobaki abi mukolo kolobaki de kofunda za na ba preuve biso so toyebi bato bafinga mwasi ya tonton Dako eza na ngambo ya baleza baku mingi miko banana des journalistes ni dana ese de Panama ne baya ko bebisa image ya notre artiste ba protéger yete parce que yaza valeur ya mboka na biso aza logo soki akei na mboka mususu sur ba moni Dako sazo sala fierté ya RDC mais ba les abakou batala ki wana te ba finga ki tonton Dako ba fingi nzoto ya mwasi ya tonton Dako ti nande silaki to ye na mama na likambu to sala analyse ba dire ya tonton Gesho na émission parce que nanga baba les abakou bango basala ka ba analyse moko ezalaka trop terre à terre bango basala ka ba analyse oyo kaka bango bazomona selon bango ne mutu soka vandi na plateau ya Vincent et nous kolakisa ke aza même moral na sila akoya lisusu ko tourner te na Bella production pona bango jusqu'à maintenant ne baleki wana mibale oyo baboyaki ko tourner pa ndeko na bango madame Sila na ba propre raison na bango bazaki nango pour mutu moko ta kondima bato oyo baza pembeni malgré madame Sila bengaka ba communicateur ne ba fan menga na tie bango ba communicateur parce que na ko raisonner lokola madame Sila na minute o te fona raisonner na ndenge ya normal ba communicateur à madame Sila façon o ba kendaka na makabwana madame Sila a bougé même pas doit na ye ya mukiebo donc a beti karapena jusqu'à maintenant tilelo batu nyonso ba finga to ka place vidéo elongwa te ezo exister parce que ici dans YouTube le parole s'envole le vidéo reste tous les vidéos on est dans ngabu ya tendresse eza ya Miss Lolo eza ya nani ezali tonton Gesho alobi aye kolakisa biso ke azo sala assemblée te et puis azaka renard te alors il kamo eza très capital là mutu na mutu il faut azala na musala na ye oyo azo sala soko oza jalelo ne biso to aba jalelo madame Belvi boy to aka kolobela mamba madame Belvi to sa musala na biso oyo azalaka sur scène otournaka sala pe musala na yo comment yo koko otika musala na ozu musala donc ozo jouer na demi sala ne ya Gabi na maman Thérèse ba jouer na demi sala na vie ya Sila comme si ako tourner ce film koto be fo ba sa ile kijalelo nozo mona place théâtre baby ne ba ko lobako théâtre baby théâtre panzana bango bakoka ko reconnaître berrer na bango te ba tia madame Belvi na kati que madame Belvi na panza tonton Dako soki abibenda ki azuwaka lisusu na SBT ezalaki parce que ba journaliste ba communicateur ba communicatrice ya SB en tout cas ba finga ki tonton Dako tina 3e couche en retour tonton Dako pe akoka koya ko jouer et pas madame Sila te sans que madame Sila a réagi parce que baza ba fan na yende nga benga kabango yenda zo kamba bango autorité morale c'est madame Sila même les kamouane yango tonton Gesho ayeli biso lelo alobi bien na question oyo Vincent Tulise atuna ki alobi est-ce que kokoma aya ko jouer na SB alobi pour le moment na ba dire na ye selon tonton Gesho alobi bien yena Sila baza na relation amitié mais alobi yango avec beaucoup d'intelligence avec beaucoup de sagesse alobi yango en tant qu'intellectuel alobi yango te terre à terre bandeko alobi akotia makolo na ye na SB ti mokolo Sila koyeba valeur na yo puis à respecter à reconnaître mabe na ye mais non tangu bandeko bozoya kosalaka ba émission
Bozoya koko sala kaba analyse pour faire voir mon kilike si la bande konaye va reconnaître que Madame Belvi aza mabe. Yango bozo mona ke ba bandi ko sala ba émission, bazo bananaje ke baye ba leki émission et pas Vincent Chiluizi lobby bomona bango ba tourner selon bino. Oui. Et qu'on peut ko sala bongo. Mais jusqu'à maintenant, on a deux personnes, deux bâtons, on a mis sur la leki wana mutu moko te atikali ko confirmer que si la za bien, Madame Belvi aza mabe. Azati. Tout le monde, bango nyonso soki bolande l'émission, bango nyonso baoya na langage moko. Et là, on a besoin de déplorer plus dans le na bango sila. Comment azo ko vivre na batu oyo baza ba communicateur na ye, tant bazo salir image ya bandeko na ye ya théâtre. Parce que tonton alobaki la famille est sacrée. Donc famille oyo ya théâtre madame Sila bandeko na ya mibali, ba grand frère non ba petit frère na bango, jamais kokoki kolinga bato baza pembeni na yo o baza sur image na yo bazo finga bandeko oyo za na bango besoin. Mutu nyonso aye wana na plateau wana. Est-ce que ba question batunaka batu wana? Est-ce que batu o ba répondre au lokola tonton Dakona tonton Gesho? Baza ba eki clair, ba eki concrété, ba eki porté, ba eko lakisa. Et puis tonton Gesho eko beta lisusu eloko moko ya renard wana. Toboite madame Belvi lelo koza poutine bengaza wana. Mais tonton Gesho ko koma jalelo madame Belvi. En dehors ya madame Belvi ko kamba. Tonton Gesho akoko ma jalelo n'était parce que baza ba collègue. Quel que soit madame Belvi ndaza poutine. Madame Belvi a dit jamais pour utiliser bandeko na ya comme ça bango lokola non ba biloko moko ko ndenge asilisa valeur nyonso oyo mama Thérèse azalaki nango, valeur nyonso oyo Bijou la reine azalaki nango, valeur nyonso oyo ya Gabi azalaki nango. Botiki misala na bino bobosani ke si la zape na batu oyo bakoki koya kolobela e bajalelo neza musala na bango eza musala na bino te. Bino bozaka sur scène boza ba collègue batu wana il faut bosuka na relation ki collègue wana eza lokola système ya Ezawu atekaka bokondi likolo supu amatembele ndenge nani kombo na ye nani ndenge ya Gabi ateka valeur na ye lelo ya Gabi ndenge aza bongo eza na batu mususu ba communicateur asila mususu basakana na ye Gabi. Donc ya Gabi ana choix te msupe likambo ba ye au salaire cadrage. Donc babangi na bango kwa ya Gabi te na tourna film riva babangi ye kutu te mais ba ye pe ba tirer ye mais ya Gabi o se manifester te. Ne na talaki émission mo kasala na Yves Pad batuni ye question na ote place wana ba ku ba lobi mabete ba saline analyse ya Gabi abongisi yango. Miss Lolo na ba dire na atakaka ya Gabi Tangas bibinga akala makamso atakaka ya Gabi. Donc ya Gabi aza suna chouate. Yango wana tonton Gesho alobi botika kozala ba renard. Ozana musala ya kotourner zala na théâtre tourner. Koko mato komi jalelo bozui musala na yo biso toza suna mbongo te. Bino batete to komi su botika biso toza ba jalelo ne biso to ba jalelo madame Belvi to lia mbongo madame Belvi na ki jalelo. So bino koto bozo lia na ba tournage bo lia suna ki jalelo atabino moko. Et puis ba ko tuna ye ni susu question ya makambu. Bafuta bino kaka $100. Tonton Gesho alobi na journée ou na semaine, sera tourné 5 films. Ba pied $100, $100. Ils ont déjà salaire. $100 oyo lelo o ba les abaku boya ka komize o madame Belvi a pesaka. O bino bolo baka sans prévoina. O ya pesaka batu bandeko na ye. Boya ko yebisanga nzonzinge bandaka ka botuna me awa. Prince Noir babande aussi ba scénario ya Top Vision, hein, et pas Yves.
Côté oyo kuna ya mode asimbaka série moko CPI ça. Mami Lopé asimbaka. Madame Belvi pe asimbaka. Boya koyebisanga nani abandai kozwa cachet ya $100 parce que makambo nga nazoloba o bini yango très bien. Asate. Okozwa mbote ya likasu. Mais ba producteur banda pe sango rebele. Nana Takaze ezali na productrice moko ta legal Nana Takaze na epeseni. Banda ozwa combien? Pourquoi bozwa $100 ya Madame Belvi yango? Bobimisa ngo liboso ke apesaka bango kaka $100 nde batunaka. Tant bozo sala fière, apesaka bango $100. Bosila pi à combien? Si le lot monta si les bimaté, au moins il y a 280 000 francs wana ya Madame Belvi et vivant. So monta si là ezalaka combien? Parce que $100 est bon. Mon si les bimaté o apesaka bato. Tant tozo loba, au moins ba les abakouk hein. Il faut besoin temps ya koyeba histoire. Et là on mangaka bino besoin temps ya kosola na silati. Parce que eloko Madame Belvi a joué na vie ya sila, c'est makambo e banda oleka na nzonzi bino boyebite. Et yebana me apparemment bo tchaka ngo na sima. Muta koyeba eloko eza tendresse bibinga. Na les abakouk nyonso eza tendresse bibinga parce que abanda e ko jouer. Madame Sila Top Vision, Yves Mubamba, akangaka e, a joué ke sika mususu te. Mais en temps, a bosani ke, a eki na una carrière moulayi Erwana. Erwana pe na fongola chaîne te. Erwana na aboti baba te. Donc il fallait à évoluer. Madame Belvi a eu autant de s'habiter te. Et aussi mbate. Parce que bako pe son mbongo. Montagne so ba opesa yo. Mais moi wana so ebo balola moto sa ilote. Madame Sila star, moi wana ba pesa même sous palier en na 1 mois. Arozana pour sa visibilité. Star okoza na mbongo so za visibilité mbongo no na elobelo. Nana oyamba o, nana olobelo. Ezeloko Madame Belvi a talisaki. Mikambu ya $100 wana président Geshwa lobi. Tant na banda loba nazo sala référence, il y a théâtre cassette. Il y a théâtre oyo ya ki lobi parce que na cassette bando futa ni. Mais na tant théâtre yé na internet, ni na tangi banana takaza banani. Ba Top Vision ezaki ya principal aussi ma scénario. Et comme il y a Madame Belvi quand même eyebani. Et puis batu nyonso oyo bazo tourner par Madame Belvi aux mon évolution ça. Na lobby hein. Tangu ya mode abande ko tunse ba film ando benga. Bande kona mibali bazai na vie. Mais nana takaza no pia monga bien et c'est pense. Ba ki na vie. Mais bozo $100 à Madame Belvi na oui. To che $100 wana. Parce que jusqu'à maintenant mutu moko ta mona contrat oyo boye. Décor hier a sali contrat non. Il a signé contrat qui est tourné film au film moko $100. Exact, ezaka ba bla 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 ba lobby c'est le bon. Mais bateau bazo $100 wana et pas muto azo considérer bango. Au moni ba vie ya bateau changa. Ba ni bala bateau surtout que bana ba si ça va. Mone ba fille à théâtre ba comme awa. Madame Belvi ya sungi peuple. Siko eloko bongo salami. Fallait botika boza mutema ko fumwana. Mutuloko la bijou la reine avo vana zo ko faire voir mukike. Madame Belvi mongwaza nango azwa na kingakati. Donc ozana droit ya ko kabolela bandeko na yo. Abosani ke mama Thérèse ya ko yebisa biso ke bango nyonso na kingakati bando ozwa monta moko. So na monta moko wana Belvi attend que muta mayele ali ya yete abombi soi-disant de boloba kawana abombi a créé ba entreprise de mibale wana lelo avandi ci entreprise na ye na bino somondo ke ndenge moko mais na tant entreprise na comme opesa alona ke buki buji la reine ozoya ko faire voir muki ke Belvi fois sunga ka bande connaît plus azana droit ya ko boya te. Bon raisonner ndenge yango président Geshwa lobi totika ki jalelo
akotikalaka na ye ko tourner et pas nanité et pas si la nanité pour le moment parce que si la nan doit reconnaître y était valeur mais était puis à respecter y était oui ba les abakou ba manka tonton gesho na ndenge moko boy si le autre téléphone pour benga ba émission ezati lelo olongoli sate lelo ka nga sepe na la muki boy na kangi tonton mari na bandi o démarrer na bandi o démarrer na bandi o démarrer batu ba komela nga oh non sarato la yako ko manquer tonton mari sarato la aloba na tonton mari na ndenge na na ngambu na ye après déjà lettre ko bimake sarato la azalaka te na makambo ya madame Belvi donc a kolobela tout le monde alingi aza libre mais madame Sila au permettant mi dana SDP na ma o baza batu na yo ba journaliste no poto oyo tshela non liboko na yo bomba ya sima ya reina ko bimisaka bayaka a bazo salir bandeko madame Sila osalaka nini eloko te maintenant batu na bazo ya tozoma na kati ya likambu bazo ko faire voir mokili ke bato bakenda ke pas Belvi nazo sa makasi batu nyonso bakoya koleka na plateau ya vous avez droit de savoir bakoleka na haute baski bakoleka na matière de famille botaniose bakoya tokoyoka moko na moko a bozoya kopesa information moko boye oyo bomaîtriser yango bien te bozo raisonnement moko terre à terre oui to tshana obina moko bobimisi likambo yango libanda ke Vincent Louis azo jouer rôle moko boye ya kobomisa Sila na bandeko na ye siko Sila na bandeko ne ba obonga mobongo bini parce que tant que banda oloba théâtre Sila et poufi carrière à Sila et s'arrêter ezaki spectacle mais les conséquences sont réelles na lobango à plusieurs fois que carrière à Sila et s'arrêter mangu papa na ye lombe sukari ti lelo azo tourner sur scène comment si la carrière ko s'arrêter mangu boye et qui pona ni batu na ye ba fingi batu nyonso bakoki ko ya ko tourner soki lelo Vincent komi ko sa makasi ayamba batu asangisa batu na Sila il faut boyoka soni bino faut bo vivre ya ko bata maboko yo sa elango analyse te. Et puis voilà que le bateau, bateau ba ole ke pas Vincent bazo humilier madame Belvité. Bozo kane makambango bateau wana ba ole kate ne tonton wana nde baleki jusqu'à maintenant. Bazo tali sakaka mabe ya Sila. Batikali ko lo bateau ke Sila za bien Belvinda za mabe. Côté musu Belvi akangaka bango, Belvi asombaka bango, siko ba ole ke pas Vincent nde. Depuis on va dire oleka, madame Belvi au monde na bango te. Papa ali akendaki na ye awa, asali kutu nini te, azaki na spectacle te, madame Belvi akangaki te. Bobo mona ke, nyonso o bobande koloba, bobaluke sika moko, carrière à Sila et s'arrêter si la moni moyen ta seigne au secours et pas Vincent. Vincent bongi sanga na bandeko nanga. Il faut boka soni. Pourquoi comme que bandeko na ko ba ya koloba likambo be fo ba ya nango na TV ba ko ba ko arranger ngo na privé. Na privé ce ko bandeko na bandeko ya Sila ba ko ya masila ndenge nini parce que ba finga bango ti ba sisa na ndimite ke Sila azana courage ya composer numéro ya tonton Gesho ndenge azana composer allo au sala ngote donc intermédiaire il faut azala muto azo jouer na intermédiaire eza Vincent mais ce que bino boko kumisa ngote ne bo mimango na ba couleur nyonso wana te bo mimango ni kutu sobo ozo kanisa ke azo ya kotombola Sila ngapo na ngane na talibo na ngona ke bazo humilier kutu Sila kwa ko la erreur ya logo na bino sur la toile c'est grave bande ko na ba o la erreur makambo président Gesho alobi yango vraiment euti na kati ya motema na ye boye eza soni abi akojouer te soki SB ebenge akojouer te tant que Sila non a reconnaître valeur na ye te tant que Sila non a respecter ye te
bokotuna bolobi obango sila leka na émission finga gesho te bato sila bafinga tonton gesho elingi kolakisa sila sepela nango oui ezala na makambo mosusu tosaka balider na biso ndeti eza madame bevi oyo kosatake na mutu mobo lobaki amona video te biro emona video te omona video wana etikali na soko oyo kosatake na mutu mobo te madame bevi asepe nango te akobenga yo akobenga okolongola video epi koluka mutu wana okosexcuse sila n'a jamais fait ça sila sala yango te ntango bando finga tonton dakwa bete mpe kakara yoka ete bayebisenga bafinga tonton gesho ayokaki te bayebisenga yango tonton gesho alobi ti mokosila oyeba valeur na ye abosani ke bauti mosika na théâtre batourna baza famille en tout cas madame sila nga nabengaka toujours baku conscient parce que mosala ozosala presse nde esimbaka ngo donc bakolone ya mosala na yo nde esimbamaka na barre de fer eza presse na yo bazotya yo na merde mingi presse na yo bazolukela baproblème na ngonga oyo ozolinga osala réconciliation na bandeko no parce que bavide wana eza monene mutu lokola ya Serge Passer patron ajouaka epa sila te mutu lokola tonton Gesho ajouaka epa sila te matopu kilo ya Congo ajouaka te ya Milo ajouaka te mame etoile ajouaka te Leya Ndaya ajouaka te finalement sila osa théâtre na banani ameki kovanda na bano ya génération bango moko babimisio résultat ni bazui partout batie photo partout bazui sila batie na katikati bano aussi la bimisi ba bonbon na ye wana résultat yango wana donc c'est regrettable botika koya kosaba analyse bokumisa ke bevi amoni te eza nde soni ya sila réconciliation yango donc ba prix nango azo payer ça très grave so bino bo mona ngote ya ndeko na ya koloba na ye na TV et ça grave bino bo zo ka partir so ka lobby comme moi si là dans le bien bozika wana bosco o buta lobby na kati ya émission ndenge émission 25 je sais pas moi faut les dans les 35 ou 40 minutes pendant 40 minutes faut boyoka pas tout bien et puis faut boyoka so ni baleza bakuta lelo oyo bakomi ko donc sengela sila batu mais sila za mutu mo tomboli téléphone na ye mutu nyonso ko disposer temps na ye mutu ni na ko yo boyo to ne pas sila o ayebi mamste azate eloko bo makezani pourquoi mina boyo baké madame befa somba batu te ayebi valeur ya tous les ndeko na ye soko mani madame bevi apesi yo film bikamuso eza wana madame bevi apesi yo film oyo tourner film ngaka benga ko lisute donc opesi oyo ya oluka te méritocratie et pas nos athées parce que nyonso c'est pas madame bevi tu dois mériter comment donc on va savoir faire na on pesa le meilleur dans ce scène parce que quand on dit madame bevi pèse de tonnes donc il faut pesa le meilleur plus que oh yé abandé pour s'attendre plus que oh yé abandé pour zéla so bino ba comédie bo comment so madame bevi abengi bino bongote ya revoir ko tourner na route revoir peut ko jouer non tourner répéter pour ça le bien et là on sait bon ba comédie belé ba répéter en soute mais ngana kenda bona kuta madame bevi ba azo répéter ensemble na ba ndeko na msusu ba répéter pena film pourquoi ba film ya sila ezaka na impact et ça point là si ça passe ça va répéter film et puis va passer mutu syllabis rôle na ko jouer il faut tanga o mémoriser ngona mutu mais pas si les hommes mutu na yena partout aye maman aleki donc briefing et pesa maka wana malamoko
yango mona ke makamu ba film ezo beta nango te ba film ezo kende nango pa imote ezo suka nango donc eza nango na kata ndako e beti na plafond kuna tant et kitie zonge va nango na ndako moi bi matel bana ezati yango moni carrière asila et s'arrêter botika Vincent Salelo ko sako na moni on mabete il faut aider sila a pembe na sila quand même en tout cas nani Vincent tu il faut baba nommer attaché de presse à mériter. Vincent tu lui ça makasi ya kobenga na anti-valeur nyonso pembe na madame sila yozo sa makasi poko convaincre mutu kwa tonton Gesho ko convaincre mutu kwa tonton dako na mayele nyonso aya na plateau na yo siko boza makambo bosole na privé so be fort nyonso wana yozo sala na taba les abaku bazo ko sala ba analyse mo webo ya buzoba parce que tonton Gesho azo tourner na Bella production sans compter ba place où ya azo tourner wana Bella production da priorité na liboso conseil les 10 pour ça na mutu moko ta ko pesa tonton Gesho caché oyo bezi azo pesa na minute azati sokotanga omona ke ngai na salle émission ba ba yo sa analyse ba komi ko lo ba ke ngala lobi na bevu na zo sa bevu bo retourner pa imoroti de bo bengi si tonton Gesho we bozo kanisa na film ana mususu aya ko tourner bon comme si là ti na niveau akoko kwa simen deuxième chaîne na tinda ya sala te azoko kangote et comme yo Vincent da partenaire finalement si la nini on sa yemo ok deuxième chaîne il fallait tellement toloba nga sepe na reloba encore deuxième chaîne il faut tellement na maya miso sila lokola rata ki SB deuxième chaîne il fallait tellement na maya miso na ye donc effort na ye nenge matière de famille libote za nenge autres baski les za donc maya miso ya mutu sans partenaire sans nini tokomi wapi tokende wapi bo baby si te yaka bino moko bokoti masumu ebele poluka bobongwana bo bengisa bino na bafilme yeni bo mikoti si na makambo pamba ya mibali bo omela masanga ya basi bolingi kotika masumu te sopo ningi te yata ke liboso za mobali za mobali oza mwasi zala mwasi omona makamno eke liboso ba yomma musu elanga ba musu ba milimo mabele bo sala ebe mabile pa imote lelo bokomi ka bokapi bo tuneka na RDC da SB bo koko yate mais bato ba pas madame Sila pas madame Belvi ba so évoluer na bango azani azo be konisa musala ni et bien so bozaki mayele bokuta na Poutine Belvi azo comme écriture à musumu mutu nyonso ko linga po na parcours na CV na evima faut na tourner na ba film à Belvi ngapo na longa théâtre so na continent na théâtre mais héros yo na molendo na zanango na tourner na Bella pona kataka na ngalikamwa na kokalikamwa ote parce que Bella pèse de tonnes donc école à Bella soko leki yango non ozo multiplier yo moko tana otunaka na mais façon ye pena baninga sur scène bo yo moko tali e mo peli kama madame Eva che coupé moi on appelle muta bongi c'est jouer donc ozo apprendre na minute en place c'est comme ça batou comme ça batou vraiment ma casse comme ça batou grand yango wana parce que ça nini yé moko a commis scénario yé moko a diriger tournage donc ozo kota selon eloko a mutu ndenga komele wana madame Sila ako azen capable de diriger tournage parce que écriture ba commis a été jusqu'à maintenant akoka ko benga même pas papa Lombe o asa papa na ye aya ko jouer na biloko ni azo jouer ndé parce que papa Lombe aza icône tant azo ya wana il faut y papa ou bien là bozo solo en privé papa sita le retourner boye scénario za boye donc papa Lombe ko longa kune aye on zelo que c'est briefing se place pas tourner ata yomoro héros si là on vivre na bon ba ko yebisa papa Lombe et puis ba ko tinde la nenga uta ko tourner film en soit aussi là méritocratie ba ko tinde la CV na e nini syllabus na e ba tinde les pères azo revoir en déjà papa l'air ko ya pe lisusu boy apesi les meilleurs abeti biloko toleki
Siko Vincent zo sa makasi madame sila koma na niveau wana. Bino bozo ya, bozo kosala, bosala oyo mabe, nini oyo ta bosala analyse, nini oyo nani Dacosta lobaku. A confirmé que nani alongwe pas de lui. Tonton Dako. Aloba bongo. Gesho, aloba ki bongo. Que a kotourner soit pas de vite. Mais qui kolaksa bino na chaîne na bino ya mutu na bino. Alaksi bino que a kotourner que soki si la reconnaître ma valeur de te. Au moins il est pour nanga na mutema nanga et c'est insulte. Mais si là on a choisi, ben ça pas on a choisi fois les kisango. Parce que ba on nga basala et lo comme bo wana. Ce que bino boya bin ça lo nga ya bien. Eroyo, mutu moko boye, biso ko tie micro, ayena nu na ba dire na otumba mère. Ça la matin na la mukate. Et ça matin, mais soki si la ndimi yango, première émission tonton Dako eleki. Deuxième émission tonton Dako ya nani, ya tonton Gesho eleki. Donc, si la monde pena chikicha cha. Masole katani. Si la monga bi na okokate. Les gars, tu comment qu'elle est le moment tourner dans la banane, babombo aussi, babissina son, bana ba osa partout. Et comme bana baza sur scène, parce que baza éducatrice à masse. Baza sur scène, nous avons na boka une image à partout. Au monde là en place c'est petite image assis. Bato pena baza ba parents, baza la responsable. Non lingata ata la bonchou. On se le dise. Non ko lingata na wilo quoi. Batanga bango. Et ngate. Non ko lingata la bango. Ou bien mutu mo baza ndaku a raisonner aloba pena ngape na afani na ye ici l'image pour jusqu'à maintenant ba soigner yango te etikali bu bana ba soigner yango nde koto batasila koto mida lobi eza solo bana ba oksibiso soni koto bwe bayana mo ba yeba bongisi yango mama mukolo kwa ma Teresa bi ngakutu ba proposa kanga yango donc ayeko confirmer le biso ke likambango ezalaka. Comment on peut se carrière c'est là ba loki carrière assis là na niveau moko non le lobo ici là ndimi azala lié na façon de se bande connaître ce qui va y avoir ko salaire reproche va y salaire sur la toile na TV combien de personnes au batali donc on a choisi meilleure façon ya ko arranger ngo eza bongo bande connaître faut ba ya à cœur ouvert asali bongo pour ami parce que ba communicateur mais ba finga ka tonton Dako na TV. Tonton Dako faut qu'on répondre à Koloba Makamwana na TV. Donc si la paye, il faut pas y lier na TV. Dans la place de mini théâtre. Nyon sala ka pe vendi. Boyo ka soni. Mais ça tu utilise le courage, continue toujours ko bomisa nzela ya sœur na yo. Donc on appelle ça partenaire na madame Sila. Moi je t'encourage. Soumaye, parce que carrière ici est déjà et s'arrête qui et s'effondre donc et quelqu'un maï ou un et quelqu'un mani soka est comme une moto bas et si ta comme il a souka analyse na biso ya lelo na chaîne bino hot basket lelo na yaki koloba sur makambo oyo ezoleka ba émission ndenge Vincent Tunisie azo ya babato batumaka pa madame Levi o bakata seleka biba ko tourner biso c'est pas si la tête vu que ba manque ba respect et les cas qui mutu na mutu azo talisa ba problème na ye alobi wana j'espère et là qu'on a qui ko analyser ensemble yango wana et puis ba ndeko ya théâtre batika ko zala ba rena ko zala dialelo ya muninga na o nda théâtre te po eza soni au carrière non koke na mo musika te kwa ba ma Teresa lelo nani akobenga ye ou ya gabina na kobenga ye parce que na bilubu na bango parce que na ba bombo na bango génération maudit génération comment on dit génération partouze ne bango batikani nango OK eza image te il fallait eza na bango. Merci beaucoup, j'espère que vous avez été ébélé à Kolanda. Émission Nabino, vous avez droit de savoir. La chaîne Nabino Hot Basket, vous continuez toujours à s'abonner. La famille Libota, Nabino à s'abonner. Vous écoutez la conception de l'émission, et ça vraiment tellement ébélé. Vous se retrouver à non stress. Vous écoutez l'émission et vous s'abonner vraiment massivement. Un grand merci encore à Papa Tigre, manager de l'X, ceux qui ont été, de l'éditer, aux
bon consommer film na bino Skinny. Skinny lobe ezaki 9e épisode, lelo déjà 10e ezokota. Bon consommer yango vraiment massivement, les film yango Madame Delphi a commis yango avec amour. Bon continuer toujours ka kolanda. Ezaki nga wabino Darling Love, la maman de Darcy Misenga, CPI na bango. Ah maintenant c'est CPI qui parle ici. Na Hot Baskin. Abonnez-vous, partagez, aimez vidéo. Tout mon ami, bye.